Mbote na balandi nyonso tu ya émission kombola bopeto. Mokili eza makambo ebele bandeko na ngai. Nalingi vraiment botala video oyo bomona makambo nini oyo kanda epai wapi ekoki komema moto. Tata oyo ayaki na ndako na ye a klaxonaki po bafungola ye porte me bafungolaki te. Alors ayaki abeti porte bafungoli te. Epesaki ekanda alors adesidaki ke abuka porte oyo na voiture na ye. E bandeko botala tangu ya desidaki abuka nzoka nde mwana ne ya mwasi ayokaki aye po afungola epandaki aya fungola papa atuti ye. Donc botala nyati mwana na ye moko bomona esika nini kanda ekoki komema moto. Yango ndeko faut koyeba kozalaka na maîtrise ata likambo eza ndenge nini il faut kozala na maîtrise eza très important parce que kanda ekoki kosalisa yo ba dégâts grave. Pona papa oyo amonaki ke loka bazwa kofungola te adesidaki donc abuka na ye kaka porte yango akota comme ça soka koyata kobongisa sima abongisa sima ya monaki akota kende kopema mais botala ba dégâts oyo esalemi. Donc je pense pas que papa oyo azwaki susu tanta ya ko se reposer parce que ekomaki makambo susu ekomaki ke faut komema mwana na hôpital. Bandeko na ngai eza pasi botala epai wapi kanda ekoki komema moto. Kanda eza très dangereux. Eza vraiment très dangereux. Esengeli kokeba na kanda. Esengeli kokeba na kanda. Tata oyo likolo ya kozanga patience ya kozela ke baya kofungola porte botala ba dégâts nini oyo esali na bomo ya mwana ya mwana na ye. Donc atuti mwana na ye moko likolo ya kozanga oyo babengi patience. Lokola abetaki amoni mutu azwa kofungola te adesidaki abuka. Tala siko ba dégâts nini oyo esalemeli bango eza penza pasi mingi bandeko na ngai. Makamba botango ezo komela bato mususu eza il faut kozwela ngo leçon.